ezaki bolingo o teke ya papa na mwana o lakisa mwana te ezaki bondoki eloko noso na sengai a opesanga na sutuki na mimonini ngani liboso papa na ngata la papa pesinga mukongo a ofina telefone papa wanga moko na komo oyoka posa na ya chaque temps mais na komo oyoka posa papa na ngande mwasa oyoka posa mobali donc soki papa na nga simbi nga ata lobi na nga nini donc il faut ka to coucher nga nae donc nga moko na koza na vandi boye papa na nga za ndako te fona benga e to kutana quelque part to coucher nga nae papa na nga bima na nga na ndenga sima akusha na nga na ndenga liboso to umeli makasi depuis 15 ans wana naza na relation moko te en dehors papa na nga na yebi donc na yebi nzota mobali mususu te na mokili o apart ya papa na ngai quand tu vivras na papa na longo da 3e ya papa na nga c'est l'abomination bilobi tu peux pas voir et pas ils ont les Lévitique comme on a dignité à tato à botio. Le concours Queen Clémence Talents, Make-up et coiffure professionnelle a tenu son 2e casting le 2 octobre 2025 à l'espace chez Bissot dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, Fikin, alliant technique, innovation et élégance. Les meilleurs de ces 2e castings seront retenus pour la 3e étape prévue au mois de novembre prochain avant la grande finale attendue en décembre. À cette occasion, les gagnants se verront remettre de nombreux prix en récompense de leur excellence et de leur créativité. Susi na biso mingi ezalaka totika ba fille batambola bongo te. Susi na biso eza kolakisa mosala, opesa bango salon, opesa bango oyo eko pesa bango mbongo à tout moment bazala na mbongo mpona kolongola bakosa mosusu ya mabe. Candidat baza vraiment na talent makasi. Nous sommes vraiment contents de comprendre que baza na talent. Ce qui est acquis pour que nous avons ça allait être mieux. Mais le corps a besoin, il y a un moment pour nous d'aller faire ça Parmi les récompenses prévues, un salon de coiffure entièrement équipé, un voyage à l'étranger, ainsi que plusieurs autres prix destinés à soutenir le développement professionnel de lauréats. Une initiative louable qui met en lumière la jeunesse congolaise, son ingéniosité et son potentiel créatif. Les jeunes mususu baza na ba talent ma bayebi ko exploiter yango te et puis baza pe na ba moyen te à travers maman Clémence nde eko permettre na ba jeune ba exploiter ba talent na bango et puis ezala exposer. Grâce à la vision de Madame Clémence Kwamba, initiatrice du projet et fondatrice de la Queen Clémence Talents Academy, l'autonomisation de jeunes devient une réalité à portée de main. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga l'espace vert. Dans l'endroit na biso, pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso to imiter awa. Parce que tout ça est long. Merci Juduric House.
Alors là, générique 11. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bote balani nyonso bolanda biso na kati ya notre chaîne chez Bisso Télévision. Merci na Marc Confesse bopesa biso pe bolinga biso. Nzamba pamola bandeko nyonso basepelaka surtout qu'il y a une émission derrière les masques. Derrière les masques, c'est une émission trop spirituelle. Ça c'est awa c'est la spiritualité derrière les masques parce qu'il y a des choses muso toyoka awa na yo moko obanga mokilo ba mokilo ngo ezokende wapi ezosuka wapi papa makambo bayaka kakolobaka awa na derrière les masques pourquoi ba mona balongo la masque na été tout le monde a été non vous allez quoi comme une confession dans quatre confession je crois même yo moto mon elongi ya moto yo moko yebi parce que makambo za pe mo ebele na mokili oyo ya se yango soki mutana besoin confesser ezala moment moko ya libre ana libertaire ya koloba likambo. Je crois que comment profiter mais koya na ngumi awa parce que awa vraiment des auteurs pe batu ndenge mokilaza ko évoluer na libola na likambo très bien très bien ça pas mbola bande konyoso pas mbola technique pas mbola ba cameraman pas mbola aussi batu nyonso ba ko sala pour que musala oyo et kende vraiment liboso pe kitoko nzamba pas mbola vraiment na musala malamu oyo li ko sala pe ezali lipambolo nzamba pe sibiso pe ezali makambo malamu nzambe akokuba ko sala biso tango to sala musala oyo koyeba ko dépeupler ka satana ko peupler ka nzambe ya chose moko facilité il faut appeler il faut la maîtrise ya makambo yo de papa mo sanga papa ozabo za la mitema menene vraiment pour na likambo bino bosala en tout cas nzamba pambola bino merci na bandeko nyonso basambela surtout pour na biso merci beaucoup merci na bandeko nyonso balinga pe biso bonne année pe joyeux Noël na bandeko nyonso o balingaka bravo Jésus pe balingaka derrière les masques balinga be mission nyonso nzamba lola vraiment apambola biso ya koleka mingi nazala ndeko moko ya mwasi otozani awa na lingi tolanda likambo ya lelo nde même ngambo keselinga pasi pe somo mbote papa ozaboni boni vraiment mais na ngola nzambe na koloba ça va. D'accord maman toko sambela oui zambe ya makoki na nyonso topesho merci totiki mwana salo boko na yo yonde ozala maître ya tant nyonso tokolekisa awa yonde ozala molobeli yonde tambusa ndo dirige biso tosengi yonde seul maître ke ya isika oyo na komona esomasi ya par la foi j'ai ainsi prié amen ok bon maman tozoka yo bon histoire on a une a liboso na bino eza histoire à vie na nga moko propre ok on a lingana rencontrer eza te que voisin te ou soit cousin te mais eza histoire ya propre papa nango abotinga ok ongana eto sali mais chose grave soki na liboso na bino parce que vie wana na lembi yango papa o abotinga alinganga makasi papa na linga makasi babotinga kanga moko naza fille unique pa ba parents nanga bango no so baza en vie en tout cas babondelanga makasi mais bolingo nazwa pas papa biso bon pour l'instant vraiment na ko benga ngo su bolingo te po ezaki kintoki ok ezaki bolingo o te ke ya papa na mwana o lakisa mwana te mais ezaki bondoki on est ko découvrir yango wana en fait na ko même na niveau ya ko banda ko yina mama na ngai mais pas si à 9 mois mama na nga bayaki ngati malgré ba comportement on a commun envers ye mais histoire oyo était abandé ko nyonso oyo bazana kalo kwa ya ngai nazalaki mona mukie
na âge ya 10 ans papa abotanga yela nga ba biloko vraiment aumemanga na ba resto donc place nyonso nga na kolinga mimanga aumemanga eloko nyonso na osengai aopesanga mama biso kutu akosenga eloko omona papa boyi kopesa ye menga fa pesanga papa biso alinga te na silika nazaki na mwa mukia bando alinga kuna za na bacamarade ba mibali te ka bacamarade ba basi yango mpe aotala nani ona akotambola naye mwana ezana papa meto okende classe toza bana classe na koza pe na ba camarade na ngai ba mbala se te nalingi ba relation na te bana mibali babebisaka mayela bana basi nesi na bisika non papa iza bazaka ba juste ba ami simple te okutana na école on sait jamais na vie akosunga nga pe lelo ou soit à lendemain abande kolinga te nyebi mukolo moko na kokoma na 15 ans papa nanga akutanga po apesaka nga a téléphone na anniversaire nanga ya 15 ans apesinga bi na mukono kutaka numéro te mwana mobali mona téléphone na obotolo téléphone bon na mona ko ngere ba j'ai vu que papa bondela nga makasi anda ko sheringa na mona ki ngo ba j'ai mais na âge déjà à 15 ans to banda ke da classe to zakina ba camarade na bisa mibali malgré papa banda ko lobana sokipa ki na nga na ngoti na yebi ka papa bondela nenga ata moi numéro osala nga lokote mais un certain moment quand des akaba conversation entre ba ninga ya mibali poto ana kini to komo benga na ba chéri mona mtu ane mobali no te mo bengo chéri ça va bébé ça va papa na ngam comme ça c'est un téléphone na PC à côté pour na WhatsApp na biso to komo wacha na biso ba code on sait jamais dans la vie avec singa longo la code vu que na ebe que papa linga tena za ba camarade ba mibali na boyo longo ese ne papa longo sa nini abando bondila nga bébé tchana at na oluko eloko momboye ana longo le code na WhatsApp era koti amona kezaki presque ba message momboye to bando so na ba camarade na nga kaka to binga na era moni kaka camarade na nga moko mobala bengi nga bébé miko tumboko papa na nga tumboka ke kamusanga papa s'enflammer dino tu ne papa mais c'est juste un ami azape ami ya mabete aza ami de l'école soko tela ta ba conversation so longoli kaka place ya bébé wana otali ba conversation mona ke ba conversation ya ba camarade kaka simple atomboka lobi vino mobimba ezanga papa na ele kono ko pa mbali na pesa ko nyoso olanda resto téléphone bilamba ba kabelo so komi na âge ya ona nyoso ngamo ko na ko bana ko fu yo na zaona pona vino mobimba ndena esi na bi papa no yo ko loba bongo teke ozala wana pona nga pona vina nga mobimba un jour na aussi ça ba étude na nga na oti kabino na ozo mobali na nga na bi jamais mobali moko ta ko balo na mokili o mobali nini o aza na mbongo ko lekanga nga na bi mi papa yo ya ko bana mama biso zaki kana mbongo oyo komi na ngo lelo te et le est-ce que yo za prophète ou soit ozan nzambe o yeba mobali o ko bala nga alande mais soko ko zala nani peut-être no bala mona président peut-être no bala ka docteur peut-être no bala ka ainsi de suite papa RNFC ka bon le bityango kana mutu no koma yango le kwa mutu azo koma livre kenga aussi longtemps ça fini aba la moni papa moni na komo silika papa lobi no za fini kinanga telandi na bonde la ko est-ce que soko kina fayi musu ndo bonde lo kwa ngai boy na boy abondo pesa nga ba raison mo boy nga moko na komi kokola no mona ba raison on eza vraiment na tinate nzoka déjà na âge ya 10 ans wana ngai nazala déjà déviergé dans l'âge à 10 ans oui avant dans l'âge déjà à 15 ans ouais mais déviergé on nga moko no mi ebate na yebi kutu le côté ko déviergé c'est quoi kukutana na ba relation moko donc ne ko vanda moko mususu papa o anga ebisinga le bébé na o mimo na resto na yisina papa lona na poso ole na poso ole te lona na poso na samisi na kana ndako oh non ma chérie tala tukinde ne c'est bon ça ne dérange pas tukinde vu que papa biso soko bondela nga na koka kati liboso na ye ouais soki atana boya ke loko soki abandika ko bondela nga kiitika mungongo en fait donc fona lemba na yokelai
tokiti mpe tokoti na kati ya voiture Sentinelle afungoli portail tobimi mpe na papa va tokóma na restaurant akotisinga na kati ya boutique moko banoteka babija esinga pone lelo nyonso oza nango posa na biso na bino oponyela mpe mama bija lobi non mpona nde yayo koponyela mama bino te nga na biso nopona yayo opona ya mama bino mpona ninga na ba mi mwasi na ona poni lelo koboya nde ino aza mama nanga opona nde yayo na poni mpe yanga toke mpe na resto tolie papa abotinga moko papa nango abotinga kolinga mwana amela alcool na âge 15 ans. Oui. Na père batuninga guna nga na bisi ba ona biboyela nga ka mai de façon biloko na olia e singa na mia na ka mai. O no bo pese whisky o nga na melaka. Si so kombo na loba ki wana ba pesa nga na mela. Ndenge no tuni papa na est-ce que na âge na nga na ko mela whisky? Oh mela et ça ne dérange pas nga moko papa na ne mutuna tindo mela. Est-ce que mutalibana mutatindo mela? Bon na bandi pe ko mela to wanda donc papa beno atina nga mela tozolia na omela mukete papa mama abengi alobi boza na resto ni na rejoindre bino tous à l'ensemble comme la famille papa le oh ngana sana mwana ngai donc yo zala na ndako biso so biso oya ngana bimeno papa tika mama rejoindre biso so ça ne dérange pas oh tenga linga tozala na mama bino yo sani. Bon, papa na âge wana déjà makamone comment ekolekelanga. Comment papa abotinga so bimi nanga sorti mama biso linga rejoindre aboya kaka. Soki ba bijou oya sombe linga ti mama biso ala tango. Bon, veke zaki na hotela ka te papa linga nga mingi na sanga moko pona sima nanga vraiment na zana lekité. OK. Donc na za mona liboso pe mona suke papa parent nanga. OK. Na sima nanga mama na biso perdre ba zeme belé zo bima e kuma ba 3 mois elongo nango. Si docteur a réussi à le dire sous zem tipo trop de zem ndenge zo longwa boye ozo tia vino de na risque danger nde na tika na peka bombe ndenge ba banda ko lenge nga ndako bolinga ba perdre nga tati to bandi ko mela whisky na papa to meli whisky bon nazo mi yeba lisuute na mi rencontre lisuute nde na moni papa abengi ba tuka basala kana resto o réserver la place moko pona mwana nga alala. Moi c'est papa comment ça fait tout ça ndako na biso. Miso kolala kotanga na mutu kato kende. O te bébé ndongo za na kuti boy. So to zongi no boy mama kende kutomboka. Nga no benga ka mama no yebisa mama ke to za quelque part nga na ona soirée moko boya amina nga. Nga na bi papa. Est-ce que o benga mama yebisa mama ke to za na to za ki na resto. Obenga moi bisa mama ke toza na soirée mobuku ya amina ona âge na nga mwana muke OK na nga na soirée oh bébé ça na problème toza mwana nga tu es ma fille mama bino zaka mutazua peut-être wakanisa na soirée ona ozana moi si mususu mieux vaut nazala na yo. OK. Ngana bi mais papa kokosa mama eza mabe nga na za mwana yiseka papa ke mama ke ozo futela nga place na hôtel anazo lala oh témoin ya hôtel point nini. Papa taraka makanisa bomwana na papa abotinga moyena kanisele mabe na sima ezate. Ba réserver pe pour na place to keipe. Nga na penser na nga ke to la ba chambre différent na papa. Na tuni papa le bureau non ça ne dérange pas aux amwana nga moi si ata lo no chambre moko eza problème te yo la na ta na mbeto nga na ola na si. Papa na niveau yo za na ngola na si. Na s'occupe qui non petit bon puis que nazaki déjà fatigué na ba whisky na melaki na lali nanga ya na lali na se rétablir boye zaki déjà 3 heures na surtout ki na mimonini ngani liboso papa na ata la papa pesinga mokongo a ofina téléphone nde na se rapidité na mi fini ki dra na tuni papa nini elekani komanga na lalaki na bilamba na ko la mukana mikutani lalaki mabendi na bana ko fini ko na bi ata ko mi fini kamera lalaki na bilamba ça ne dérange pas bongama na bengi déjà maman tozozonga déjà ndako na 3 heures. Oui na 3 heures du matin na bi papa est-ce que 3 heures tozonga ndako mais il fait ba soirée na biseki maman tozana soirée si la ka ba heure wana gamoko elekelaki nga makasi nde na lati pe bilamba na Antoine papa bimi libanda atinga na s'échanger na lati bilamba pe na zu sac na téléphone na heure wana déranger nga makasi pour te ebika na monde na biso lelo
Pour mon amour, azozonga ba air wana, ceux qui bazala papa na maman, c'est qu'il faut pas maman zala wana. Ata oza fille chérie, ou enfant chérie. Ça c'est vrai. So to monde bloc parce que bazaka moi sina mobile. Na 3 heures on te continue en voiture, to zongi ndako. Maman qui saute. Oui, maman ya kilisi. Ya bien akine maman pa ebisa maman que to zonga déjà ndako. Ah d'accord. Er to komi na ndako, maman lobi ana yero boy, ambisi papa otiki mwana meli masanga, yo kama na sola whisky. Na betela ki pe maman li solo te ke maman ezaki nango pe soirée te na bombaki. Pour papa lobaki etika la kaka na ndena esaki maman bino ke toza na soirée. Na koti pe na chambre nanga et dérangeanga. Mais à partir ka ya wana na comprena te. Papa wanga moko na komo oyoka posa na ya chaque temps. À partir ka ya nuit wana onga na lexaka na hôtel na papa na ngai. O c'est pas ça ka ndena ndena mi se retrouva ka ni wana na ebité. Mais na komo oyoka posa papa na ngande mwasa oyoka posa mobali. Donc soki papa na nga sindinga ata lobi na nga nini. Donc il faut ka to coucher nga nae. Oui. Donc nga moko na koza na vandi boye papa na nga za anda ko telefona benga e to kutana quelque part to coucher nga nae. Donc o ba mwasi na mobali ba salaka. Ndi nga na papa na nga to sala. Papa na nga bima na nga na ndenga sima. Akusha na nga na ndenga liboso. To umeli makasi depuis 15 ans wana tina âge o nazana ngolelo oyo. Nazana relation mon côté en dehors papa na nga na ebi. Donc na ebi nzota mobali mususu te na mokili o apare papa na ngai. Si quand tu vivras na papa na longo ida 3e ya papa na nga. O mama na nga na ndaka za subul. Papa na nga kande mutu ayebi. Et quoi arrivé, on a vu 4e zemi. Na ebi si papa ya turo ofona bota. Papa bangi, papa lobi obota ndenge nini. Likambo ino lingoluka na famille. Mo bota ezate. Soko boti le on a bi papa na continue ko longola zemi te. Era bandika ko bondela ngane nga bondela ngesili. Ndi moko yako ebisanga lobi bolo ko lingo bota. Sentinelle na biso wana. Est-ce que roki ko sali ka mobo wana okosela sentinelle wana zemi za donc mokile bake zemi eza ya sentinelle. Ndinga nesi papa makambo ebisanga na sali za na sens te. Ba mona muto mbongo loko anga. Na kiko coucher na sentinelle so na zema sentinelle. Ata femme maman et CP ça pas femme maman na ngate et CP ça maman te. Ata pour la personnalité na nga moko ni na tambola ke pa ba ami et CP ça ba ami na ngai te. Papa ebisenga lobi c'est moi ton père. Ngani na sela ko nyosoti. Ngai na zakaya loba pona o. Muto libanda ni wa kwa ko chama loba na kata ndaku na ngoso na kata famille na ngai. Oza mwana nga sala ona lobi na o. Zemi wana soki olingi eyeba na mokili loba ngo ya sentinelle ko loba te za ngai. Na ebisi kasi na ebi na vandi sa maman na sabi tika maman na mo ka ko découvrir. Maman na mo ka ko découvrir. Tina ko bota courage. Na ebisi maman. Bon na ebisi ekutu maman te kande zaka ba ko lemba ba fatigue. Ndena manoke classe na ke lisusu université bongo te. Ah, ndi mama yoko vandi sa maman na nga tuni nga lobi. Bébé no mo no mikolo ndire santé za bien te. Ni na biti maman na mi comprendre répéter. Bon, non, ça va sembler le quoi la malamu. Ok, naza mona moko na beba déjà papa nanga. To comment singela mobali na papa nanga. Na longoli ko déjà 3e papa nanga wana 4e zemi. Mais pas maman no misala ka le quoi mona malamu. Nde maman lobi ona mimoka na hôpital ba kene ko consulter ba yeba ni nezo déranger yo. Nde na bisi maman c'est bon. Nde ba papa maman a yebisi papa no mona santé za bien te. Papa nga motika nga mona kene papa lobi maman lobi ti yo za mutu musala. Maman na tambola kana mwana mwasi na place à hôpital tika nga na kende na mwana. Nder to kena maman na hôpital basali nga ba examen ba ici maman ko yakoza ba examen après 24 heures. Ba résultat maman yemo mutakenda ki kozwa era ke kozwa ba yebisi mwana no aza na zemi ya azada na retard ya 2 mois. De maman bandi kolela ka na hôpital. Ngana vanda na mwana ngana ndaku. Mwana ngana vivre ni mwana ngaya ba rêve.
lisu nanga ka moko azizi misiko zema ona ko yeba soki eza ya nani le docteur répondre il a dit mais tuna ka mona biso to yeba kolo mona te kolo zemi te mona ko yeba kolo zemi de mama azolela pasi ya 9 mois kotala mona tangi azui diplôme a komi na université enfant chéri ya ba parents na ye lisu moko le abala or kinga kuti makama mariage na mutu na ngezala te pona zwa déjà papa nanga koma mbali nanga alière tozongi na ndako papa ya ebisi mama ebisi papa plutôt akanisa ki papa ko brutaliser nga mais aussi longtemps que nga na papa na biso to yebi da secret eza entre nga na papa moi papa brutaliser nga ezala kiti papa kuta komi nde ko gangela mama zo sala semblant contrôler ka mona te bon nga na kata motema na bi point ni papa on nga sala semblant tuna ekolozemi wana tuna eloko contrôler ka moto tika kana mwana mama komi ko banga uswati yo uswati mwana nga na kata ndako oyo mwana wako koma niveau za zemi ndeni nde mama abandi kubondela nga mwana nga loba kolozemi zana ne papa na ko bengana nga na ndako nga nazo kosa kolela pona tanga kombo kolozemi na yoka sone mama na soko yoka kesa sentinelle or que sentinelle ba innocent mama bandi ko bondela nga lobi tanga nga na bisi mama promettre nga soki na yebisi kolozemi boko sale mabete oko supporter nde mama lobi loba kaka taza nani to continue kaka isifi ayeba na yende kolo mwana nde na bisi mama mutu azemi singa eza sentinelle afungwela ko porte mama nanga yoki likambo wana mama nanga kokaki te akoyi na bandi kopopola ye na supelema ya lamuki ayambi nga bandi kolela bi mwana ngo komikita na niveau pona nini banda na yeba o mwana ngani na boti yo otikala ta ko présenter nga ke mama kopé na nga yeyo te na kitoko yo za nango na mbongo to za nango oki komikiti c'est pas sentinelle wana mama na nga subul okeze meseze ma papa abotinga nde mama kiti na kanda wana akidobenga na sentinelle papa kiti abandi ko défendre sentinelle mais ça show au moment na biso sali ozo bengana ce qu'on a dans charge azeni mama lobinga mo dans charge azeni de 0 na supporter zema koko na ngai mais non imbécile ou sentinelle a continuer ko vivre nga afungwela nga porte na tala pe na bibokilo azemi si mwana ngai wana abeta ba camarade na ngai ba yoka eza soni pona yo pona nga bavandi ba bengi sentinelle subul atikala ta ko beta lisolo na ngate afungwela nga kaka porte na bimi na kota kangi sentinelle la pinde de bi mama na ebi nzoto mwana na ote nga tellement que déjà lo langa papa na nga akoisa nga déjà ba idée alobi ata azo wanga na yo fungola miso ba keza zemi na ye denga pe na yo na bi eza zemi na yo donc na conseiller makambo ya hotel o c'est pas ça ka jour o ya liboso na zaka na 15 ans to papa na nga na hotel na conseiller na bingano to kuta na hotel tel to salabo to vivre kangana to zaka ensemble donc sentinelle les okamu isae alobi bo côté alanga bande ko mwana o même pas ba camarade na ngana ndenga na bi oyebi nzoto na nga zemi na zana ngo ezayo OK après nde après ba nani yes sentinelle alobi nantimi mezali kambonga na salité mais soki mwana botami to ko sali sa test nga na bi je m'en fous eza zemi na yo na epe ko bota zemi koli na boti na boti ba bengana ka sentinelle akenda na passe mwasi ya sentinelle ayoki likambo bongo foyer ya sentinelle panzana komo yokoki kosente mwana ya patron na yo nayoki baso na papa nayoka pasi nga mwana moke nake panza famille ya bato na makambo oyo mabenga moko na papa na nga tosala place akenda moto ya bato nayebi te ti lelo famille panza na place bane balobi koto bane bakoma bashege bakoma osenga bilo na nzela etumbu likola soki moto azala ofuta masumu eza nde ngai na boti mona mama na ngai bika ke mona sentinelle makambo kuta test ADN na ezala bango sote mais banda na bota mwana wana na bota na papa na nga na kosela sentinelle innocent mona za kaka lelo maladi lobi maladi lelo mona fasila makila lelo boye
Nina tali grandeur à likambo na bina ko bomba te. Eza donc eza kilo moko na otambola nango na ozala béni tata ba parents na nga bana mbongo. Nina eli boso na bino bosunganga na ko sala nini pona nga fille on azaki en fille chérie et pas papa nanga mais papa nanga kusha nanga abima nanga loko mwasi na epe suki wana te alongoli singa bazemi misatu na boti na mwana sentinelle wana ebite soki oyoka histoire o soki olimbisanga mwana zane mwana papa nanga mais na ebo sunganga soto osala ndenge nini pona likambo oyo nakoki te nakoki soki kobomba vérité oyo te nakoki te donc mwana akobenga nga leki akobenga nga nde mama sentinelle mpasi akenda nayebi te soki akufa mwasi na ye nayebi te. Maman, ça va. Merci beaucoup. Papa, on ne pas sur tes papa. Non, ça va, maman. Merci beaucoup. Maman, c'est une question autour de oui. Comme dans l'âge à 10 ans, vous êtes vierge et vous avez des vierges dans l'âge à 10 ans. Oui. Vous avez vous avez des vierges. Oui. Mais vous découvrez que dans l'âge à 15 ans, vous avez relatif sur l'histoire. De ce qu'on a dit bien à l'âge à 10 ans, tu as des vierges, ça peut être un beau oui. Le quoi, il va quitter, c'est une histoire bien. Et les loyaux, aux Sibir, maintenant, les karma existent. Moi, on a aux années en ville, les lots. A benga papa, pako, tokopa. Dine la iba. Moi, on a benga yo. A bengo grandma to magra. Et là, au sali, ma soeur, je te dis, c'est l'abomination. Bible lobby, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas. Pas. Ils ont un Lévitique. Comme on a dit, dignité à tato à botio. C'est la malédiction. Il y en a tout une question. Est-ce que c'est ça là? Papa, n'ayez pas ta couleur église. Ta couleur église. Tous ces amants qui ont Yesu na vie na yo. Et les loyaux, moi, nazo belaka. D'abord, ça non mabe. Ou mana tata propre tu bébé. Musala ya batu. La sentinelle, place à avoir 10 francs, 20 francs na yo. Et baby, bana lo ba komba chèque. Et oui, la marque à papa boy. Papa, vous avez un kindoki à makasi. Puis au monde en zambete. Là, je te dis au monde en zambete. Dans ta vie, voilà comment tu as rendu la vie de ta fille. Tu as détruit sa vie pour la pratique qui n'a eu à Bouzoba. Papa, moi, je n'ai pas papa belé, je n'ai pas papa belé. Je n'ai pas papa confessé pas la bisoire. Je n'ai pas papa belé. Surtout pas nous, Miké, Mikoba, quand on a barrage 4, na ba chouké, bano, ba toma na ba vangoire, ba fille chérie, ba papa na bango. Maman, il faut faire attention, so moni papa, mo bano quand mami na mwana na ya moi, il faut faire attention, fungola misu. Fungola misu. On est place à moi, c'est des cadeaux. On place à moi, na cadeau na place à moi. Et ça m'a wapi. Moto a boté le moi na. On se peut passer des cadeaux, mais moi non pas. Ça n'a. Il faut fondre la mise. Voilà maintenant les conséquences. Papa, sur la question de Simba. Oh, mais tout comme moi non mon boti. Habité. Maman, je crois. C'est aussi si awa. D'abord Yesu. Deuxième chose, pour le moment, la plateau. Deuxième chose,
On va aller trouver votre papa. Et puis, tu dois commencer à dire ça à votre maman pour délivrer ses quotas. Oh yo, ça c'est chose au temps, mon ami Kumba, il y a âge na yote. Donc je crois qu'on a voir. En tout cas, merci Mandeko Balandi. Et ça n'a pas. Là, je vous dis, hein. Et ça n'a pas un enfant qui n'a pas c'est mais ça n'a pas. On va songa. Tout écoutez mes gros. Merci beaucoup. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pour naba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata PHP la fin de l'année. ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike ainsi que bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mokanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 elobi religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant eza koconsister kozwa soin ya baorphelin ainsi que baveuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa yo. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.